Oh, 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 je ne savais pas. Oh, je ne savais pas, vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit. Oh. J'ai donné mon père, j'ai donné ma mère. Il faut encore quoi? Je ne veux donner plus personne. Je ne donne plus personne. Je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Oh. Je n'ai même pas utilisé tout votre argent. Prenez, prenez le reste. Je n'ai pas tout utilisé. Voilà le reste, voilà le reste. Je ne suis plus là, oh, je ne veux plus. Ah, ne me tapez plus, ne me tapez plus. Ah, oh, ne me tapez plus. Je ne peux pas donner mon fils. Je ne peux pas, je ne peux pas. Vous ne m'avez pas dit que je devais donner encore mon fils. Aïe, oh, mon mari, je ne peux pas. Vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas dit. Aïe, oh, je ne donne plus personne. Ça suffit, je ne donne plus personne. Oh, oui, vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas dit. Il fallait me dire, il fallait me dire. Ah, oh, ne me tapez plus, ne me tapez plus. Je ne donne plus personne. J'ai dit que je ne donne plus personne. Oh, je ne donne plus personne. Je n'ai même pas utilisé votre argent. Voilà le reste, non. Voilà le reste, laissez-moi. Aïe, oh, si je savais, oh, c'est ma camarade. Oh, c'est ma collègue. C'est ma collègue. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Elle ne m'a pas bien expliqué. Oh, oh, je ne donne plus personne. Oh, oh, Sa Majesté Tata Landry, oh, sauve ton enfant. Je ne savais pas. Aïe, oh, je ne savais pas. Et mis comme chanson, ouais. Je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je voulais aussi vivre dans le luxe. Je voulais vivre dans le luxe. Oh, je ne savais pas. Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai dit que je ne donne plus personne. Je ne donne plus personne, ça suffit. Aïe, oh, prenez votre argent. Prenez votre argent. J'ai tué ma mère. J'ai tué mon père. Ça ne vous suffit pas. Je ne donne plus personne. Je ne donne plus personne. Je ne donne plus personne. Oh, la vie de luxe, Mathieu. Je voulais jouer. Je voulais aussi jouer la vie. Je voulais vivre le luxe. Me voici. Me voici. Aïe, oh, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Mon père m'a dit quoi? Ouais. Me voici. Voilà ce que ta fille devient. Oh, oh, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ah, je ne veux plus. Je ne veux plus. Oh, oh, je ne veux plus. Je ne veux plus rien. Prenez tout. Je ne veux plus rien. Ouais, laissez-moi, non. Il fallait me dire ce qu'il fallait faire. Il fallait me dire. Oh, il fallait me dire. J'ai dit que je ne veux plus. Aïe. Ah, ne me tapez plus. Ouais, ne me tapez plus. Oui, je vais réfléchir. Attendez, je vais réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Mon fils, je ne peux pas. Oh, tuez-moi seulement. Tuez-moi seulement. Prenez-moi, moi, maman. Coucou la famille. Bonjour, bien bonsoir, selon elle, oye ke ya kokuta bino. Bandeko na ngai. Lolenge kaka tolobaka. Kolala kolamuka ezali habitude te. Ezali kaka ngolu oyo nzamba azali kopesa ngai na bino. Raison pour laquelle mes bien-aimés esengeli toalaka toujours reconnaissant na nzambe oyo azali kosala biso malamu bandeko. Oyo azali kobatela bapema na biso, tozali kopesa ye ngutu eloko te na bolingo na ye ya ofele, ye azali kobatela. En tout cas, merci grand Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soki bomoni intervention na ngai bandeko, toyaka kaka na eloko bandeko. Pamba kaka boye tokoya na biso te, po tozana pona koloba ba futilité te, do tangu toye seke loko ya koloba ezali. Bandeko na ngai filme oyo touti komona, en tout cas oyo penza ya lola lobaka c'est grave bandeko na ngai. Totala filme oyo touti kolanda. Filme oyo bazali kolakisa biso lolenge nini ndeko mwasi akendaki kosimba, bongo na kosimba na ye ebalukeli ye bandeko, mutu akoki lisusu kosiporte mibeko oyo bapesaki ye te. Ye moko akomi o mwasi na ngai, mobali na ngai nakopesa mobali na ngai te, mwana na ngai nakopesa mwana na ngai te, nga nayebelaki ya boye te. Bandeko na ngai, ya yebelaki ya boye te. Oyo napesi deja papa na ngai, oyo napesi deja mama na ngai, ekoki te. Bandeko, ezali pasi pe mawa. Bongo mobali okopesa te, mwana okopesa te, mais mama so liye deja. Mama oya bota yo leye deja, papa oya bota yo oleye deja. Ezali mawa pe pasi bandeko, siko mbongo ango yo okolia yango na banani. Boyokaka expression ba mikolo balobaka te, malamu ozala ngutu na bato.
malamu ozala na bato ke ozala na mbongo. Bandeko yo sikoyo bato yango ozoliaka. Ça c'est la sorcellerie vraiment. Sikoyo okozala na banani bandeko nanga vivre na banani. Bandeko tobanga nzambe. Tobanga nzambe bandeko. Alobi kamaradi moto akosi ye. Bandeko nangai. Batu wana balobaka verité te. Meme bango moko banganga bandeko balobaka verité te. Bakosala yo kaka kamwa baje moko boye oyo yo okokendisa papa na yo na mama na yo bandeko na yo. Okoyoka yelanga isoso ya mwasi na mobali. Papa no na mama no tamba kei. Oyelanga imaki yaka na maki. Maki wana bandeko mabota na yo pa okei. Ezala nguto boyi pe kopesa. Yo sokota ki deja ti. Sokota ki bandeko. Bato ya maboma tozo monaka ebele tozo yebaka tina te. Mingi bakendaka kosimba. Lera okoka mibeko wana te. Pona kosalela yango alepa ezopesaka ba retour. Bandeko na ngai. Toboya babiloko wana. Toboya bandeko. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Toko pesa conseil na lolenge nini bato bazo lingaka koyoka te. Bandeko kisi ya mbongo eza na tina te. Diable. Nganga totala ye moko nano ba place lalaka. Vi oyo ye moko amenaka. Memi bato basalaka ba maji bandeko na ngai. Bomonaka ba je bango basalaka te. Akopesa yomba mususu mbongo ya kisi. Me ye moko aliaka ba mbongo wana te. Akobimisela bino mbongo azopesa bino. Ye moko aliaka ngo te. Ye azoliaka oyo bino bozokende kopesaka ye. Oyo bino bozokende ko avamba mususu ceremonie banda. Ndenge toalaka bana mike. Okumona mususu baluwe bar, baluwe boye. Oyo bino bozopesa ye wana yangwana yazo vivre nango. Bokotala bo azo mene pe vi moko spécialité. Po nini ayebi deja bambongo wana eza bambongo te eza biloko mabe. Jamais yakoki ko utiliser yango. Oyo penza ba mikolo balobaka na ba soda lingala na bango yo ojoma yele te. Bandeko na ngai boko joma yele te. Oyo kaka nzamba tia na nzela na yo. Yango wana kaka munguna azali kudoki ko motive yango soki ezalaki tarde azo yisa yango noki. Beya ba vi na yo mobimba ya azali ko pesa yo yango na wana na ngonga ya muke nyonso azo pesa yo. Yo moni penza esimbi orke yango na nzamba chaki ezala nango na vi na yo. Bandeko pona ko resika na vi ezeloko moko simple. Ezala nango simple bandeko na ngai. Son métier ezalaka te. Loba métier wana bandeko esepelisa nzambe te eza ya mabe. Mais soki ezala ngo métier moko normal bandeko. Fo boyeba ke son métier ezali te. Mbongo lere ebimaka yebanaka te. Oyo euti na bureau, oyo euti na kosukola ba toilette. Bandeko mbongo nyonso ezalaka mbongo. Mutu moko pete na balabala koyeba yo ke yo uti na musala ya boye te. Amoni yoka kokendaki musala pe outi musala. Bandeko na ngai tozala mayele et puis courage. Courage bandeko na ngai tomonaka ba robinet. Robinet ezala mamso ezobimisa mai ya mabe. Ubie ba ute kosala musala moko boler bo fongoli mai ya mabe nanu eyaka. Po tozwa ya bien nini oyo tosala. To continue kako kule mai. To continue kako tika robinet ezale fungwama elekisa mai wana ya salite oyo etrenaki nanu na ba tioler basali misala après to komona nini ya kitoko ekobima. Ndenge moko na biso batu principe tango zoluka musala bandeko recevoir nanu première goutte. Recevoir nanu yango. Metango yozo boya nanu ko recevoir baguti wana ngana lingi maye bima penza yebele ndenge nezo bimanga baguti bandeko ya ebele peko yate faut recevoir na première goutte wana et puis faut zala pe na courage
Mais bien aimé, eloko oyo babengi courage et edaka. Bandeko, ezana ba misusu bazana bulembu moko ya kosakana te. Surtout nazo monaka babiloko yango mingi ezoleka na ba famille na biso oyo bato bayebike bazana bandeko na poto. Bandeko nanga bazana bulembu moko ya kosakana te. Ser moko bandeko abetela yenga lisolo alobi yaya na yeza lopesi ye combien akoka commerce ta kweya kaka. Eza lopesi ye combien bandeko akoka commerce ta kweya kaka. Alors lekine wana eyaki kosala ye kamwa kanda et puis na fatigue. Oyebi mukolo mususa banda osala ba carton. Azu penza ba soldat ka ba suka nini ba farine. Bandeko na ngai akipaki ngutu teke o sukali na Kongo ngutu kuilingongo abimisaka nango ezalaki bela kipaki te. Oyebi akamataka basukali ndenge tosombaka wana azwi 2 paquets akoseli ye na kati ya carton. Azwi ba farine amonaki ba solde bandeko azwi ba farine wana 4 paquets ya 2 kilo wana akoseli ye na kati. Azwi $50 apesi ye. Sere na bango na baza na pembeni na nini ekola bana. Apesi seru wana. O seru alobi lokola osalaka ba mikate. Alobi boza na ekola ezaka bino lupango akwa ekola pe yango wana. Alobi yango commerce na pesi yo. Seru wana azwana no ba farine wana. Afongoli yango atie na bassin. Azolo bangutu ebetondisi mpe kamwa bassin nanga oyo na kamwa ngo ebimi ebele. Bandeko azwa farine wana banda nanu koteka yango sakombi par sakombi. Sukali wana tiango danu na nyonso to afunguli yango tiango na kopali moko bazalaki nango ya munene. Babando melela ngo ti. O batindelaki ye ba farine wana ndenga asalaka ne pe ba mikate azongela ndenga kweyaki azongela nyonso wana pona nini asepeli te na 50 o bapesi ye. Lekine wana lobi o yaya nini oyo zosala nini oyo lingyo te yanga. O nazozela mwana nanga moko alobaki akopesa nga 150. Bongo mwana nwango banda kala wana moneki te yo mama vandi na ndako apesa yo 150 o banda koteka $150. Yo po banda commerce bandeko fozi wana no ya mingi. Leki wana sepeli neta bandi oloba ne ome yo kokamusanga nga na yebi ba prix ya biloko na chambre froide. L'air na yaka na lingaka na pe na sala ba provision. Na yebi alobi kwisi kako ya kwisi ya yeza na combien carton nango eza $20. Yo nanu na tongo. Soko ozana courage obimi na tongo wana okei na chambre froide bandeko wana bosangisaka babiloko. Otiena no $10 bosangisi carton ya kwisi bokaboli katikati. Ozwi $10 mususu carton ya Thomson. À l'époque ezalaki na $24. Ya konte ngutu kaka na $10. Alobi biso ezalaka na barami 3 na kati. Na 24 wana boko sangisa $8. Ozwi deja ram. Oluki lisusu eloko mususu. Osombi lisusu. Kaka ya kosangisa kuna na kati. Mbongo etikali yo koko somba sani. Wana saki ya makali ya laki $13. Okoko luka mutu kaka na batongo na bino wana bokendaka. Osangisi yango. Katikati ozwi sani. Oye kotika la madesu pondu. C'est rien. Olambi nzungu nwa loso. Olambi nzungu apondu. Olambi nzungu ya madesu. Osangisi. Otie na mesa. Dalante te ozobuaka mikate. Mesa eke monana na kweno wana place oteke laka. Meseri wana linga kibongo te. Bandeko pona nini asana ndeko na poto. Amoni 50 wana pona ye eza muke eza rien. Mena kobetela bino lisolo mususu. Ndeko ngongo tabetaka lisolo wana bandeko akufa. Ndeko wana lobi mwana quartier na biso apesinga mawa. Ndenge katokenda akobeta tour na Afrique na keboye. Ndeko wana lobi na ngai yaya. Lukelanga ne fiske kaka 50 nazo souffrir.
esalinga mawa nakomaki deja wana ezalaki semaine na nga suka boyebi ka bapoche ndenge esilaka nalobi leki nakei nakolukela yo nakotindela yo pesanga kaka kombo mboka azwi identité na ye apesi nakangi foto na ye nango nalukeli leki wana 50 yengo talobaka yaya ata 30 pesanga nazosouffrir menga nakokisi 50 napesi ndeko wana lere napesi ndeko wana natala boye alobi na ngai yaya soko ye ndenge olobaki na ngo osalaka si moko ya yaya soko olingo ya salanga sini mpo soko osali ngai sini ete mba mosusu tokokutana te alobi omoni 50 no opesi ngai yaya ngai nakomi kosala nzela ya bakongo ebandeli nakokoka na ngai nanu basaki ya fufu te nakobanda osomba kaka bambala kamwa biloko ya mike mike avec 50 opesi ngai yaya nasengaki yango mpo nalia te nazosouffrir fo ebota bandeko na ngai lere mpa kendaki abengi ayebisaki ye teke azokendi lere akomaki kaka akutaki mpe leki yango abengi ye na foni na ye leki naza deja na terrain ayebisi ye mpenza yaya likambo te antuka na kosala tu semaine oyo kaka ndenge obengi nga nayebi bino lere boyaka bolobaka te lere mpe bokendaka bolobaka te na kosala tu yaya semaine oyo fona ya tokutana naza kota bakongo alobi yaya nayebisaki yo soko olingo yayebisa ngai antuka mbongo pesaki ngai yaya souffrance eleka ye ngai nalingi souffrance oyo te malamu nabotanisa yango esala ngai bien bandeko na ngai leki wana lere ayaki tala bambala ye banini amemeli yaya wana alobi yaya kamata kende kotia provision place ozovanda kamwa nguba oyo ere moko bakalingeli yo mbala botokisi bozolia alobi donc na 50 wana opesaki nga na minute oyo yaya nakomi na 100 nazobunda na yaya nazobunda na basouffrance wana nalingi yango su te antuka yaya naye kaka mbango mpona yo ndamba biloko na ye nango nazoteka lero kokende malamu tokutana te nazozonga na nga nayaki kaka mpona mona yo mpona na remercie yo na foni kaka te me en life boye yaya bandeko na biso botala mutu oyo azangutu na mutu te na famille lolenge oyo azobotanisa 50 wana na oyo amoni ke 50 wana eza moke ekoki te bongo yaya wana lere baexplikaki ye me yo kokosala boye te mpo banda koteka na coin obelaki okwei sikoyo 50 wana biloko oyo banda ye koteka ezalaki ya valeur ndeni na oyo bapesi yo okokoteka na coin te yaya wana satandaki teke leki wana kokoyeba bapri wana avandi nie akokaki su kokosola te bandeko na ngai nyonso wana pona kolakisa bino ke bulembu eza malamu te nzambe alingi bulembu te du courage na vie ezokonte so métier ezali te oyo moni yo sala bandeko sala yango ekosala yo malamu mingi oyo moni peut-être obanda koteka ndenge balobi mutu mayele azwaka mayele pe kaka na mutu ya mayele bandeko toza mutu na porte na ye tozoluka vi mutu na makambo na ye okokomona muninga azoteka eloko boye olobi naza na ye pembeni so inga pe kaka nakomoteka ngo bon peut-être oyo okaniselanga mabe comme ça nga pe nakoma nanga koteka ngai na chaboy ekesunga pe kaka yo ke yo oza wana odevelopaka babiloko moko ya mabe na kati na yo eza malamu te bandeko na ngai courage na ndenge ya mabe te na ndenge ya malamu ekontaka po bamisusu okomona azoloba nga na ane étoile ata ndele na ane étoile oza na étoile me bulembu elata nzoto na yo okoresir vi ndenge nini mpo oza kaka na étoile yango wana okoresir vi eutaka likolo ekitaka na se mbu ubie ezosenga yo fozala na courage bandeko na ngai nga na ane étoile ovandaka te oraisonne nasala boye nazongisa boye yo kaka foni na maboko yo mama mobimba okomaka foni na maboko kokingutu kozikisa pata biloko na nzungu kaka foni na maboko yo tata mobimba osimba pe na bakoko okoma kaka foni na maboko
foni na maboko koyeba te ke vi babulaka yango vi balukaka yango. Bandeko na ngai okoki koresone te ke naza na likambo très important oyo mpe nakoki kosala. Famille na ngai eza na besoin ya boye oyo mpe nakoki kosala. Avosala fo baloba na yo. Mpo na nini foni na maboko eleki mingi. Bandeko na ngai tokeba. Tozalaki wapi, toza wapi pe tozokende wapi bandeko. Oyo yokaka penza bato balobaka la vie appartient au courageux. Bandeko tango za pe na bulembu eloko eyite. Eloko eyite bandeko vie baluka kango. Memi ba oyo bazokende misala. Yo kanisi vi na yo ko resira ngo kaka nyonso na musala na yo. Musala no bafutaka yo combien? Na fin du mois. Okofuta ndako, okofuta ba facture, bokolia, okotikala na combien? Po sala likambo emonana na miso bato ekozwa yo temps bandeko. Mezana ba misusu azosala, kuna azosala eloko moko boye. Na beta boye, kuna na beta boye, nyonso na po sangisa po epesa ye force. Bandeko na ngai to revete na vie. To yeba ndenge ya kobose po sala bien. Oyebi histoire na moni ya mwasi oyo. Filmo na moni ya mwasi o vraiment ezosala pasi. Olie pe bazwa eba mema ye pa pasteur moko boye sala ye bien. Bato bazo filme na bango yango. Mukili yango ekoma nango ka bongo. Ezala moto azokufa boye. Bato bazo filme na bango. Olie ba yana no secours ya moto. Eza pasi pe mawa. Bandeko bokeba. Nyonso wana ezali po na vie ya presse. Nyonso wana ezali nini kuanvie. Olingi ka muninga azotambola na jeep yo po tambola na jeep. Olingi muninga azosala boye aza na ndako kitoko yo po zala nango. Oyebi oyo ndeko muninga wana azosala. Bandeko yo yebi yango te. Sekele ya moto eza kaka ye na nzambe na ye bandeko. Oyebi yango te botika kwa vie bandeko. Contente-toi de ce que tu as. Mukili ebeba banda kala bandeko ebeba banda kala. Siko ye komi lisusu na vitesse moko ya kosakana te. Okomona penza papa bana. Mwasi doki libota mobimba penza bamipesa na bango na église moko ya mystique. Oyo quartier pe yebi. Oyo na kala biloko wana bato babanda kosala ngo en cachette. Siko ye koma ya vis-à-vis. Omona penza mutu azoloba na lingi na nga souffrance te. Nakokufa na nga ipe kakati. Ndenge moko pe kaka nakende na nga na simba epesi c'est bon nakufi pe kaka c'est bon. Bandeko botala ba genre ya ba raisonnement ya ndenge wana. Mais bien aimé to boyite okokufa na yo kaka to boyite mais sengeli na yo oyeba. Eloko moko sengeli oyeba na kati na yo. Après avoir liwa na yo bandeko. D'après yo kanisi ami na yo wane kikufa. Nzoto na yo euta na mabele yangwane kezonga na mabele yangwana ndeke kufa me ami na yo amo ya yo euta na mabele teza na mokolo na yango bandeko ami na yo eko rendre compte na oyo nyonso tu yo salaki na kati na mokili oyo ami na yo eko rendre compte bandeko ami na yo eko kufa te. À quoi ça sert, mes bien-aimés, yako gagner nyonso tu ya mokili, o perdre place oyo, yo okocha amina yo. Bandeko, oko mona ngo penza boye, nyonso eko tanda mela yo neti ekra, nyonso oyo sala, o bandeko ko sala na mokili. Eko bimela yo na mokolo wane, eko zala yo trop tard. Bandeko nanga lisolo ya Lazare, na... lisolo pardon ya Lazare te ya mutu ya riche na mutu ya pauvre. Boyebi ndenge sukelaka te. Elobelaka bino eloko te. Epuis elobelaka bino eloko te. Mutu ya riche alobi nakende nano na mokili. Seigneur zongisa ngai na mokili nakende koyebisa ba proche na ngai famille na ngai. Seigneur alobaki nini? Ezalaki déjà late. Ezalaki déjà trop tard. Basali na ngai bazali kuna na mokili. Ayoka oyo bakoloba na ye. Ayoka oyo parole de Dieu ke loba na ye. Pona ba sauver ba ame na bango. Yango yo tozo sala pembeni na bino bandeko. Eza teke biso tozali kaka ba parfait non.
Nous tous, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais toujours ça, là, toujours effort, ya ko plaire dans Nzambe wana o ya kela biso. Pour moment yango pona nakota. Bandeko, pourquoi pas oko plaire na motu oyo asila kokela yo. Bandeko, to ça l'effort. Oyebi babiloko oyo na wuti komona. Revivre nga yi théâtre. Oyo na wuti ki kotala ba ale basalaki vanité de vanité. Bandeko na ngai vanité de vanité théâtre wana. Nathalie mwano nani soki Priska. Bandeko na ngai Priska wana donc papa na bango akufaki. Donc batelengani makambo na jeune garçon mususu azalaki leki ya Priska kombo na bosani. Donc souffrance ya ndenge bana ko sakana te baki ko senga refuge na mama de la paix. Mwana ya mama de la paix alingaki bango te. Atortiraki bango na ndenge ya ko sakana te. De la paix azalaki pour makambo. Ti bandeko na nge ye kokoma ke de la pepe akomi na ye pour mwana na ye. Amoni ke ngana perdre mwana na ngai tikanga pena koma ka pour mwana. Alors moralement babandeki doko torturer ba mininga na ndenge ya kosakana te. Eyaki kosala Priska wana kendeki kolinga mobali. Ayebaki te or ke mobali wana zalaki nini mutu ya misala. Bandeko mobali wana yaki kokufa. Priska komaki na degu ya kolata meme ba or wana basombela ye babomengo wana nyonso batikelaki ya komaki na degu nango pona nini mama na ye makambo akufaka. Pona nini mobali wana balaki mbongo nezalaki ya kisi. Donc mbongo wana eloko balobaki na ye akoki kopesa yango mutu oyo azali cher na bomoi na ye te. Soka pesi mutu wana kozala te. Mais bien aimé, bino pe kaka mutu bolingaka bakabelaka bino. Bakabelaka bino, basalelaka bino. Bomoni ba danger. Siko ye mbongo wana abandeki kolela yango na banani na batu ya libanda. Batu ya libanda wana tango azopesaka bino bambongo na bino. Nini oyo ezokota na contact na bino. Bandeko na ngai misusu bakozwa baliwa moko boye sibiti bako comprendre te. Misusu bakozwa ba maladi moko boye bako comprendre yango te banzele uti. Misusu bako benda bango ba chance na bango betuali na bango. Atikali kaka tono vidi bongo to benga ka pavala bozo comprendre te oyo nini nzoka mbongo ya mabe ekota deja contact na yesa lia mbongo ya mabe yango siko biloko wana nyonso tu ezokende ko sala ezokende ko ravitailler mutu wana oya simba bandeko. Bolinga kate bandeko ozo dépendre kaka na mutu o dépendre kaka na ndeko moko boye olinga kaka o dépendre na noko moko boye. Kaka yo kaka souffrance, yo ezalaka kaka souffrance, bapesaka yo kaka bandeko eza mabe. Posoko kutani na piège ya lolenge ya ndenge wana, eko sala misala na kati na yo, po yo lingi koluka vito, lingi kaka bapesaka yo. N'est-ce pas Bible lobi mutu akolia na motoki na ye? Bandeko nanga mutu akolia na motoki na ye bandeko. Yo ozali ko dépendre na motoki na yo, ubi ozo dépendre kaka na batu. Bandeko na ngai botika. Botika eza malamu te bino pe batu bolingi komelaka batu. Meme na famille okozwa mbongo ya ndeko na yo, olingi te ndeko na yo amona clair na makambo oyo bozo sala bandeko. Oyebi motema ndeko wana, oyebi mbongo na ye, bandeko eza malamu te. Botika bandeko. Mobali wana ayaki kokufa tellement nani ayaki kokufa pona nini alobi amoni penza ke papa na ya wuti kokufa Priska kuna pe amoni mama azobela makambo azobela mobali azokipe kaka te mama azobela monaki mwaye te yiba biye ya soki ya $100 po mama bapese traitement mama kufa ya yebaka tina te ya mama na kufelaka.
amoni su papa bokilo azobela ti bazosenga mobali ne mbongo, mobali azolinga opesa te, mobali ayebaki nani oyo azali na kati na ye. Amoni mwa ete yesusu kaka mwasi yiba lisusu biye akepesa kuna bapesa papa wana traitement, papa wana kufaki pona nini mbongo ya mabe ekotaki kontaki na papa wana. Nyonso wana ye mwasi abandaki koyeba ngo te. L'air mobali wana moni penzaki na suki vi oyo na kokontinue nango ti wapi ayesenga mobali mwasi bolimbisi. Limbisa ngai mwasi na ngai yango mona keza lozo senga nga mbongo ndenge nini. Telemo oza cher po na ngai na lingaka te na perdre yo. Yango mona kana lingaka kopesa yo mbongo na ngai te. Pona boye. Esalaki pasi pe mawa. Après avoir koloba lokola mondi wana lingaka te babimisa basekele na bango. Mondi wana po bimisa basekele na bango bandeko fo ya na kati na bunzambe. Ezalo yepe na kati na bunzambe. Fo zala sidi, fo kola. Soki nano koli toza kaka bébé spirituel kolanda te oyo ba pasteur basala ka bat fo pesa kaka témoignage bandeko. Milimo wane lingaka bongo te. Yeba ke tango pesi témoignage wana bakotake yo. Na tango akala to bandaki komona bandeko. O eza entre parenthèses na tango akala to bandaki komona Jésus soka bikisa lobi kende koloba te. Me ba pasteur lelo bakomaka kolinga bato bapesaka ba témoignage pona nini ebendela ye. Bango bakoma kobenga ngo bakilia ebendela ye lisu bandimi ebele. Bandeko nanga tokeba. Tokeba mobali wana monde à ténèbres sepelaki te eyaki koboma ye. Priska pe na kote na ye bandeko akokaki lisusu ko vivre bomengo wana te o mobali wana tikaki po amoni yango deja ezalaki l'argent sale akokaki yango te voire même alongolaki na babijou. Babia nyonso azalaki nango asundoli akoki yango te bandeko. Mama sakendaki kwanviye le même théâtre wana esanganaki na kote mususu bazolakisa papa ale na mwasi na ye. Bango pe lisusu bandeko bakokaki pasi te. Bakokaki pasi te kote na bango bandeko. Ba camarade soi-disant petit ya quartier akosi ye. Esalaka nango eloko te. Esalaka eloko te. Sacrifice ezalaka te nini te. Metango ba mikotisaki mutu bandeko na ngai eyindelaki bango. Bazalaeka na bana misato. Bana wana bandeko bango nyonso bakendaki. Bakufaki bandeko. Ale abandeki komona lisusu te. Mwasi na ye abandeki komona lisusu te. Mais bien aimé. Vanité de vanité. Mwasi sérieusement malade kuna na dernière minute in hôpital. Mobali place atikalaki bakomi ngutu ko ede ye na mwana ya ndeko andimia uta bakongwa ya aya ko edaka noko na ye po amonaka lisusu te nini te makambo mosusu akoko sala ngobe mosusu ezosenga ye service. Bandeko nanga to banga nzambe. Vanité de vanité mes bien-aimés, vanité de vanité. To yeba ko batela bandeko nanga iba vina biso papa la simbi touche. Total soi-disant camarade ya kosiye ekosala nango eloko te basenga ka sacrifice te boye bandeko eza na bato misusu akiko mikotsa na ndako nganga azwi temps mulai a vivre penza na mabétise wana ya kesala mezalaka na bato misusu bandeko soka ke yiko mikotisa akozwa temps wana te ya mulai akomona ba retombe na ye mbala moko ekekuya akosibir ba conséquences ya nzela na ye oya wuti bandeko na ngai tokeba bandeko vanité de vanité oyo ezoleka na kati na mokili oyo bandeko totika kwanviye oyebi te ndeko azwila ndenge nini totika pe jalousie na kati na biso surtout totika kwanviye bandeko. Contente-toi de ce que tu as. Zala na courage mes bien-aimés. Zala na courage. Yeba na ko raisonner oyo tozoloba na yo te oyo ebendaka ba souci.
oyo esalaka ke bendelo maladi na kati na yo te. Me mutu fo yeba ko boule lobi po zala mutu. Fo zala na courage lobi po zala mutu. So métier zalaka te bandeko. Namonaka na bana mibali mosusu. Okomona penza aza na magasin pe se tekaka biloko kolia. Mwana mobali penza azo teka biloko kolia. Ayebi pe ba prix wana nyonso. Meza na bana mibali mosusu bandeko bakoka kokanga ba prix te. Ako bando tuna kaneka na mwasi na ye. Pona ye azomona ke musala wana ebonga pona ye te. Po soki ayebaki ke eza musala eza komema mbongo na libota na bango. Akokangaka ba prix wana nyonso. Akokanga yango eloko boye ezalaka prix boye, eloko boye ezalaka prix boye po ayebi ezo contribuer na ndako na bango. Me lokola ya mona ke ezo contribuer na ndako na bango te. Akokipe pe ba prix te. Akokanga ngo pe te. Akobando tuna kakaka soka lingo te kango. Po ezo lobela ye eloko te. Bozo mon. Nyonso wana nini oyebi donc mutu azoyeba kese ke vite, kese ke koluka vite. Bandeko na ngai to revenir. Tango tozoyoka babiloko boye bandeko esengeli na biso to revenir. To chaka babongo na biso na place. To bakisaka ba implice na kati ya ba vie na biso. Bandeko na ngai à quoi ça sert na mutu? Ozwi nyonso ya mokili perdre place ya kotia ame na yo. Bandeko to lenge la place ya kotia ame na biso. Bandeko na ngai eke zonga eke futa yo. Retour ya Christ ezali proche. Bandeko mukolo wango nini oyo koloba. Misusu pe bakokutana na retour wana te. More koya. Après okoloba nini ozwi ta wana te. Bandeko zala ba misusu babelaka. Azwi penza ta na ye ya kosala ba repentance na ya moni penza ba maladi ndenge zo lia ye nzoto ndenge zo mema ya zo yeba penza kina zo kende vers la fin. Azwi ta na ye ya kose réconcilier na oya kela ye. Bandeko yo na ngai on ne sait jamais. Toko jwa ta wana ya ko réconcilier na nzambe ngana yo to yebite. Alors tango tozo vivre, tango tozo loba eri yangoyo. Bandeko, eri yangoyo bandeko. To se réconcilier na oya kela biso. To kima mabe bandeko. Wela oyo ezali ya libela na libela. Wela ukota na bokonzi wana un jour bandeko. Mokilie kosa yote. Mais bien aimé, vanité de vanité. Si bomona ata un milliardaire akufi akena yango, totala ndenge bakendaka. Bandeko, to yaka maboko pamba, to zonga kape maboko pamba, nyonso etikalaka bandeko. Oko kende no na yango te. Tango po lali wana ko yeba te ke nga na sakana ki bien na mokili nga yiboye boye. Oko yeba te, oko zala ndenge moko na o ya pauvre. Ya pauvre pe bandeko, ako yeba pe lisusu te, ke nga yo mutu na lali awa bandeko. Ti amina yo, komo mona penza kufi. Ya pa bandeko na nga, sheme wana ndenge toloba aka kezalaka sens unique, oko koka ko revenir lisusu te, sili po na yo. Bandeko na nga eri yango yo. Repens-toi mes bien-aimés. Tobanga nzambo ya kela biso. Mukilita nango eza nango kaka mokuse me bien aimé eza mokuse. Me amina yo place eko vivre eko za l'éternité. Eko za la tambula ibandeko. Vanité de vanité. Na oyo nyonso ezoleka na mokili oyo. Tobanga nzambe na oyo nyonso tutozali kosala me bien aimé. Conscience na biso esalaka. Oyo nazali kosala ezali malamu. To ezali mabe. Bandeko na ngai. To sosola. Vanité de vanité. Vanité de vanité. To plaire na nzambe. To banga nzambe. Eza na lisu moko spirituel. Okoloba na sala mama ana boye. Na sala inteli wana boye. Mais mama ana zomona yote. C'est bien bon. Bongo nzambe oya sala likolo na se. Azomona yote na oyo yoso sala bandeko na ngai. To banga nzambe. To observer commandement na ye. Donc to respecter
tosalela mibeko na ye bandeko ekozala malamu mingi mpo na ngai na yo. Bandeko na ngai, soki Jésus Christ azongi te, tokokutana na biso na nimero mosusu. Nzambe aleka na kopambola bino nyonso to. Tokutani bongo mbala ya sima. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.